to the Anita Mavita show. Mbote na bino nyoso tout partout place bozali. J'espère que bozali bien na bolingo nzambe. Biso pe a toza bien nzamba lola azo batela. Please ba famille na ngai, please bobo sanate kozala abonné, bo click na cloche ou bien na notification bell. Ne loko wana ezobima ya ngonga wana po soki tosali ba video na biso ya sika bon miss out it. Please guys, don't forget to subscribe, like, comments and share. Po soki o click ne loko wana soki tosali video na biso mbala moko e banda ko bimela yo. Donc bobo sanate kozala abonné, bobo sanate ko partager ba video. Please soko mono sepeli oza intéressé nango, please like, comment et ça la moi bien. En tout cas, na pesi bino ba merci ebele, ba merci ebele. Bino nyo surtout bozo partager ba video. Nzamba lola a pambola bino, nzamba lola a continuer ko pambola bino. Merci na bino nyo surtout ndenge ezalaka kaka. To nyo surtout oyo bo s'abonner sika. Nga kombo na ngai Anita Mavita, soyez les bienvenus na Anita Mavita show. La famille na eto solo na bino. Na eko senga na papa moko, mama moko, bien na couple moko. Bon meka ko bongisa ba relation na bana na bino. Surtout ndenge to vai na confinement boy. Ndenge to vai na kati ya bandako. Ndenge to za na kati ya lockdown. Bana bino bazotonga bino. Bana bino na lobibie bana bino bazotonga bino. Bana bino bazo complain. Surtout bino bozara bino ba parents bozara na problème na bana na bino bobongisa. Oto solola en tant que ba parents. Na eko senga na papa moko, na eko senga na mama moko. Bo me pourquoi na lobby bobongisa ba relation na bino na bana na bino. Na ko betela bino bien na ko expliquer bino mo eloko moko amukie pour comprendre place nini lisolo na ngai ezo wuta and ezo kende. Maso na nga mimi na yaka nango eza o na vivre kana communauté na oyo na vivre kana ngo na nzela ya musala na ngai. Esalami 3 fois yango oyo esalami pa mindele, esalami pe epana biso ba africain. Moko ezala ba patient mosusu mona abeli ndenge ezalaka condition moto échanger. Tant bazala siko il faut pas informer famille que non de kona bino mo maladi na e échanger mo muke ndenge ezala kaka. O mona balinga ba benga nani o azalaka in charge na be nani o aza next of king na donc moto aza représentant na soki problème ndenge ka baluka moto. O mona mutu mususu ba benga mwana e o te ezanga ite. Ba benga mwana e o te ezanga ite. O mona bana bazo ko inviter bazo ko boya yango kwa. Bazoko boya mtu msonga na zabiz nga vanda musika na vanda libanda Londres moyenne ezate bobenga kingani we donc ba pesa bino numéro bobenga au moins msu numéro ngo manœuvre ou bien msu sonner tout bien moko na yambi pe atezanga te ezanga na zala next of king na ete bobenga kingani we esa mimba lebele ba msu pe bayaki baye mutaza maladi mais azo discuter na ye. Au bout de on va ko traiter ngato nazalaki tant tozaki bana mike yo bande ko linga sister na mingi kengaiti yo bande ko linga brother na mingi kengai siko wapi akena abala na yake na États-Unis ou bien abala na vana na Paris ou bien abala na vana ni place bo siko moi siko de souffrir non pino mona on dit ndoto même mama solo muto discuter na papa na mais papa na za mbeto pita za maladi. Mutazo discuter na maman mais mutaza na mbeto pita za maladi. Azo rappeler ndenga zalaka mabe na ye. Azo rappeler ndenga zaki ko traiter ye différent na bandeko na ye. Elo ndenga lo baba famille. Na solole na quelque peu bana misusu bazo complain. Na ndenge na confinement ko bavai na bandaku moyen ba bimakuti libande ezate ndenge zala liboso akene musala bia akene classe aya zongi na ndaku avai na ye mais siko ne bovandi place moko na bango donc bozo mona na bango tongo midi po bozo mona na bana wana donc balobi ba para mususu bazo pesa bango kanda na bipo nini o nga mama na ngai bien nga papa na ngai alinga nga te alaksa nga bolingo te azalaka mo na sister na ngai kena ngai sister na nga bolingo ebele par rapport na ngai
alinganga te favorite na ye te naza mwana préféré na ye te donc mwana préféré ya baparent na ngai ezalaka ya na ngai ou bien ezalaka leki na ngai ou bien ezalaka brava na ngai ou bien ezalaka sister na ngai. Bamama tobosana eloko oyo te oyebi aire moko banoso bazokola bakangaka makambo na mutu ti bakolaka na yango bakangaka makambo na mutu ti bakolaka na yango. Yo za parent na kati ya ndako, yo za mama, yo za papa, yo moto botaki bango, bango balukaki yo te, yo moto lukaki bango. Mais yo sko oboti bana no oboti soki bana 3, oboti soki bana 6, oboti bana soki combien. Mais yo zalaka na mwana préféré. Yo zalaka na mwana olingaki mingi, mwana wana eloko nyonso asengaka azwaka. Mwana na o asomba teke we opesaki mbongo. Mwana somba kecha ya sika opesaki mbongo. Mwana na ata bimi azongi ndako reta okomplenaka te. Mwana na ata sali mabe okotela kaka ye. Okomparaka ye kaka na bandeko na ye. Exemple nyonso opesaka kaka pa na ye. Osakanaka mingi na ye. Osalaka baje ebele na ye. Osolaka trop na ye. Baparent eza responsabilité na biso. Bana biso mtoluka bango, bango baluka biso te. Soki Nzambe atunaka choix ya mutu avati ndo na libota wana, mbende bele peut-être baya pa ba mama bazana bango te, be baya pa ba papa bazana bango te. Tema totunaka Nzambe te, Nzambe ne muta desidaka yo kende pa mutu, yo kende na famille o, yo kende place boy. Soki ezali toponaka mbende mwana no wana ayapa na yo te. Mama ata kunde baloba bato mosusu ke bazala na bana préféré na bango, mais okolakisa ngo te eske ebiki infectaka nayebi te. Na Congo soki infectaka te eske ebi en Europe infectaka. Attention mingi ezalaka pa mwana wana, mwana nazwaka everything oyo asengaka azwaka yango kaka. Me baningane mosusu ba ezalaka bongo te. Osolaka bien na ye bobetaka pena masolo bose kaka. Mais soki ekomi kaka o wana ba réponse mabe, ba réponse ya mabe, c'est moi comportement moko ya bien te. Bandeko na ngai eza quand même bien te. Ata sali mabe mwana wana jamo gangelaka ye. Ata sali mabe ndenge ni jamo gangelaka ye. Papa mama place oza na ndako soko yebo saelaka yango ndeko mwasi nazobondela yo meka ko changer. Ezi eloko moko eza mabe ekotisaka binemi na bana e infectaka mwana e ko infecte pe développement na ye e ko infecte ye e kokomisa moko makanda mwana na kokoma jalousie, mwana na kokoma behavior ne ko changer na school, mwana na kokoma mawa po akomona ke baparent nanga balinga ngai te, po nga naza nanga favor na ye te, eza ne ya na ngai beza leki na ngai o beza brother na ngai beza sister na ngai za ngai te, nga nazalaka favor na bango te. E ko infecte mwana wana baparent totika caractère wana biso moto botaki bango. Ata kuti eza na mwana moko yo moko ebi na motema olingaka, pardon mama, pardon papa, gardango mpo na yo moko. Keep on for yourself, don't show them. Just keep it for yourself, don't show them. Oyo ozoyeba te ke ezoko infecte bango, ozokotisa motema mabe entre bango na bango, ozokotisa jalousie entre bango na bango. Po mwana mona ke nga baparent na nga balinga nga mingi te, balinga nde sœur na ngai bi balinga nde brother na ngai. Ozokotela wana ata sali mabe, mozokotela ye kaka. Baparent na koyebisa bino lelo eza mabe. Bana eza mabe, omona moto azokanga kandana na motema, akangi kandana na motema, lobi oyo bande kotina motema ke ye wana koyede yo. Muso mona pe mwana na te muta koyede yo, muta koyede oyo bande ko négliger.
mwana nyonso taza mwana ata aza voyou ata aza bandi ata aza ndumba ata kutu babotisi ye na bali te ata kutu asente abali mwasi te eza problème te aza mwana na yo zala toujours na bolingo na ye lakisa bango nyonso love ndenge moko linga bango nyonso tu ndenge moko soko osombela wana eloko osombela pe wana eza teke wa mosu alataka bien wa mosu alataka bien te wa mosu okenda kosombela biloko ya bongo me wana mosusu ozosombela biloko ya cher oyo nyonso yazosenga ozopesa ye me wana soko ya kosenga ekomi problème okomplena kaka na mbongo te naza na boye te naza na boye te sikoyo confinement bovai na ndako place moko bokomi lokola binemi okomisa mwana yo moko bota lokola mbanda na yo bokoma kodiskite tro na mwana na yo ata mwana aza na raison eloko wana fo aloba olingi kopesa ye chance te olingi te kopesa ye chance kutu te oyoka ye eloko nya alinga loba opesa kutu ta chance te na boyi te ndenge biso bakolisa biso ndenge tokolaki kuna na Afrique soki mokola azoloba ata kutu oza na raison vandaka akalema yoka baparent mosusu mpe mikolo mosusu na Congo toyebaki banda opesa bato ta chance osisa koloba te akopesa kutu ta chance oexplike te mbala moko papa na kidiba mpe babeti alongwana kende ozwi mpe chance ya koexplike te ndeko na ngai awa toza na Europe tomeka kochange mwa moke tomeka kozala integre mwa moke bana biso nde bazokenda baskulu bongo basololaka omona mwana mosusu azalaka kandakanda azalaka mawa oye makambo eleka na ndako na bango te bafamille totika comportement wana soki eza na mama oyo ya solo osalaka makambo wana mama tika yango yo ozotala lelo ozotala lobi te ozotala lelo ozotala lobi te ndenge baparent mosusu baloba mwana ngai ya mwasi lobi akoluka afta ngai akokipe ngai mwana mobala obala okende tika nga nalengela bana na nga basi ya mibali ntango abala mwasi na okende mosusu akoloba mwana nga mobali akosala mbongo akokipe ngai baparent totika koraisonne eloko bango nyonso baza bana na biso na ya basi na ya mibali totraite bango bien tozala na bango bien tolinga bango tozala na bango ndenge moko tosaka na bango tolakisa bango bolingo tolobaka na bango I love you tolobaka bango je t'aime tolobaka na bango makambo bien ntango ozosala bongo ozodimine confidence na ye akozala na confidence wana te akozala koma kobangabanga akozala na confiance ya ye moko te amonake nga mpe nanga na ntina moko te na ndako na biso kutu nga kutu te ma parents kutu bakonta nga te they don't care about me they only care about my sisters my brothers not me mpona nini eza responsabilité na baparent yango mona bana misusu bazokoma na makambo ebele mpe bazokoma na banzela makambo ebele bamosusu mpe ezowuta na ndako eza mpe kosi na biso baparent eza mpe bafoti na biso baparent yango naye kokonseye mama moko place ozali please bamama totika comportement wana ya kolobaka oyo aza mwana nanga préféré ata ko tozoloba te mais ezolakisa na misala na yo ezolakisa ndenge ozotraite bango bango nyonso ndenge moko te opeyaka mo attention na mosusu wana na oyo ya mwasi opeyaka mo attention na oyo ya mobali me bamisusu wana okipaka bango pena te bango nyonso baza bana na yo moto obotaki bango bamilukaki bango moko te talaka lobi ndeko lobi okokoma mokolo okozala awa ozokoka soki kotambola te okozala awa ozobela okozala besoin mwana mosu mwana yo ozotiela motema akozala bizi mosu mwana ozotiela motema akozala bala kenda soki wapi yango wana mwana oyo bande konéglige wana mwana oyo bande kolingana te ye wana nde boza na ye peme sikoyo akoyede mpe akoyede yo te yango naye koyebisa bino bandeko nanga please bolinga te ekomela bino lokola bato tozomona hôpital bazozanga bana baya kotala bango bazozanga moto ya kovanda pembeni na ye na hôpital bazozanga obie bazoyema bazodiskite na ye moto aza malani me bazodiskite ye bazorapele ye ndenge banda ya kotraite bango tolinga te eloko wana ekomela biso baparent s'il te plaît tolinga eloko wana te ekomela biso baparent
tozala bien na bana na biso tobongisa barelaxio na bana na biso soki place oza na ndako ozalaki na comportement na obande kokabola mama changer oyo nazoyebisa yo changer place ozali. Il faut pas partager, il faut pas diviser. Eza bien ata mokete baza bana na yo na o aza impoli na o aza impoli te mama aza mwana na yo vandisa ye yoka makambo azoloba soki aza na faute alinga explique yo pourquoi eloko wana ezalaki boye pesa ye chance koyoka mpe ezalaka bien esala mpe feeling na bango mpe bien ozomotive ye ozoencourage ye. Mwana nyonso tout na vie abotama a travailler à dire na mokili te ezaka te mpo moto abonga na vie mpo akende classe te ou bien ezaka te motu fo ava babale fo ava bota fo babala ye te. Desine ya motu ezaka na maboko ya Nzambe motu moko asweta yango mais soki ekomeli motu na vie ekomi oza eloko osala te oza na eloko ya kosala te okoboya mwana na yo te okobwaka mwana na yo te okonéglige mwana na yo te mpo likolo asisi klasi te klasi ezalaka na retard te klasi ezalaka na retard te ezalaka mpe na age te totanga na mikolo totanga na mikolo basiringa na banda kotanga nazala kuna ba 20 quelque mais natanga na bata ba 50 natanga na bata ba 40 natanga na bata ba 30 lelo bango na basisi bazwa misala te mama konéglige mwana ote mpo likolo abota ou bien konéglige mwana ote mpo lokola nana bandi mosala te wana azosala akomi mwa koyede yango nozwi valeur nyonso opesi ye yango nozwi bolingo nyonso opesi ye yango nozwi attention nyonso te opesi ye mais obosani oyo wana lokola aosala te ou bien lokola na asisi classe omoi na valeur te. Lobi ya mutu ezaka na maboko ya Nzambe lobi ya mutu ezaka na maboko ya Nzambe ezaka na maboko na biso te. Donc yango naye kopesa bino message oyo please bapara place bozala bien na bana bino bolakisa bango bolingo yo moto obotaki bango bayaki bango moko te soki ezalaki baponaka mbende bange bapona kota oya mais lokola ezaka na choix na biso te ezaka nde Nzambe moto adesidaka. Mama papa bongisa relation na bana na yo bovai na ndako ntango yango oyo ya kovanda ensemble ya kosakana ensemble ya kosola na bana ensemble bana bazalaki baokota bareta yo deso olalaki siko moma oyo pena bovandi sika moko na bana bosalaka bameeting bosololaka bosekaka otunaka bana na yo na fitir nolinga osala nini yo linga classe seboya ya bokende Nzambe akosunga bino encourage bana na yo motive bana na yo show them some love them the bana bango I love you yaya don't worry God akosunga okokende liboso isoke osali mistake pomeza te Nzambe aza na biso encourage mwana yo lakisi ye bolingo tika kolobaloba tika kofinga tika kopesa ye exemple mabe yo pena oza pena bozokota papa na bino yo pena oza kota mama na bino yo pena tata mwasi ozalaka zoba yo pena boye eloko nde tozoboya yango wana eloko nde bana na bino bazoboya yango wana ya kofingaka bango ya kopesaka bango exemple batata mwasi na bango bamama kulutu na bango bakoko na bango bana besoin eloko wana te bana besoin ya encouragement bana besoin ya attention na baparents na bango bana besoin ya love bana besoin bazala na confidence na monso baosala bana besoin bazala bien eza te ke mwana monyomba mwa motema ebeti ye mwana monyomba moko abaye mwana ozo néglige wana oyebi te peut-être ye wana yakoya kovanda yo na mbete hôpital peut-être ye wana nde akoya bandeko ya kosokola ntango bandeko kosokola te peut-être ye wana nde bandeko change o napi peut-être ye wana nde bandeko mema na toilette mwana ozo néglige wana kozana comportement ya kozana mwana préféré eza mabe ngam nazoyebisa bino eza mabe e affectera bana otiva mwana te na mamba classe na ye yo eloko oyebi kaka kofinga yo eloko oyebi kaka kocompare bapara tant tovandaka ozoyoka ye esala bango bien epesa bango courage aloba kutu ebele lisusu aloba susu mo de mo ozoyoka de mo ozopesa yesu chance aloba mo abimisa oyo eza na kati na ye
Yangwana bana ebele bazokuta na mabebele baoyebisa bino baparente ozapa kuta na ze moko elekele mpe ka bongo ti obia kozapa kuta po elekele mpe ka bongo po nini communication eza bien te po nini communication eza yo na ye communication ezaka nango te yo na ye communication eza aoyebisa problème na ye ndenge nini aobombela yo aoyebisa te po bino bolingaka ye te bino bolingaka ye te aomonaka ke aovivre neka na mokili aovivre neka bongo ane na moto ayoka mawa mpo na ye te ane na moto akera mpo na ye te aye kobetela mama moko papa moko na ndako porte botika comportement oyo lobo mwana nga mobali lobi soki asali mbongo akokipe ngai mosusu balobaka mwana nga mwasi soka lelo ata bali akokipe nga nde balobaka ke bana basi bazalaka mpo na baparent mwana mwasi ata bali ata akei aresona toujours baparent na ngai mwana mobali soki abali akei akomi mpo na mwasi totyaka eloko wana mitu na biso te po soki tozotyamaka mwana motu na biso tokokoma kosenga nzambe pardon apesangaka basi nzambe pardon apesangaka mibali na mibali me tema nzambe apesa oyo alingi okozwa yango boyi ovandi oboyi ovandi baparent nazobondela bino botika comportement oyo bolinga bana bino nyonso ndenge moko ne ya basi ne ya mibali bolakisa bango bolingo boza na good communication bovanda esika moko bolie esika moko bosolaka esika moko bopriaka esika moko bosekaka bozalaka ensemble yango moni balobaka mpe kovanda esika moko kolia place moko bino so na famille ezalaka bien ematisaka bolingo ematisaka degré ya bolingo bolingo ezalaka te bino me mama na papa bolingo mpe na bana mwana sali mabe bogangeli ye fo bongo mwana sali mabe ogangeli ye me eza teke oyo wana sali mabe yo ezokotela ye eza teke mpo elokola eza mwana moke obe eza teke mpo aza yaya te o asali mabe osali mabe soki esengi badiscipline bakodiscipline yo soki esengi ke bapesa punition okozwa punition botalaka teke mpo oyo aza mwana mobali obie mpo oyo aza mwana mwasi obie mpo aza mwana moke obie mpo aza mwana suka obie aza mwana mobali soki tozolanda bongo tozobebisa éducation ya bana osali mabe mabe oyo osali esengi bapesa discipline okozwa yango eloko na ngana babinoka na poko lelo baparent totika comportement wana ya kozala mwana préféré makambo akibwana préféré wana ezoko affecter bana na bino surtout nde bovanda bana bandako na lockdown boye bopesa bango kanda yango na era ngoyo bomeka kobongisa barelation na bino na bana na bino ndenge bafoye ebele bamabala ebele bato ebele babongisi bamabala na bango bato ebele babongisi barelation na bango bato ebele babongisi bandako na bango bino mpe baparent bobongisa barelation na bino na bana na bino po lobi oyebi mwana akoyede yo te mwana ozobetela tolo lelo oyebi te soki ye moto akoyede yo only God knows eza teke mpo wana lokola sisi classe omona wana diaze eloko te oyebi lobi na ye te lobi ya mutu eza na maboko ya nzambe nde mutu abatelaka destination ya mutu be destine ya mutu ezalaka na maboko ya nzambe nde mutu ayebaka eza te lokola ye babotisi ye yango ozomona aza so na ntina te be abotisi libanda obe ye ti siko nda na bali te obe soki ndenge yango wana ozomona oso ndeni te topesa mutu bana nyonso totanga topesa mutu nyonso na mokili chance nzambe nde mutu ayebi lobi ya mutu eloko nengaki na opesa message wana yango wana j'espère que esungi mutu mona kati ya ndako tolinga bana na biso donc message na nga arobe ekomi merci na bino sobwande kolanda ngai nzambe alola apambola bino please bobosana te kopartage bobosana te kolike na kocomment merci na bino nyonso tu nzambe alola apambola bino tomona limbala nsima merci bye inauguration ya Koma UK, collaboration Tozake Luka, solution kaka pour l'intégration.